Fivette Mayemba kofinga oya finga Karine Mokonzi. Karine Mokonzi ye mokwa lobi ezala kaka akotelaki moninga na ye. Mon papa répare des voitures cassées qui ont été abîmées par des femmes. Bandeko réconciliation. Oyo kuto réconciliation te. Oyo eloba Olga na Kin. Ngai na Karine tozala na likambo moko te. Mon papa répare des voitures cassées qui ont été abîmées par des femmes. Oyo pe lobi Karine elakisi ngana Fivette Mayemba tozala na likambo moko te. Mon papa répare des voitures cassées qui ont été abîmées par des femmes. Alors bandeko ebongo sikoyo siko bandeko ebongo sikoyo Mon papa répare des voitures cassées qui ont été abîmées par des femmes. Mpote ba papa ba mama bandeko mpote barando na barando net mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bebe mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mon papa répare des voitures cassées qui ont été abîmées par des femmes. Et puis Fivette a raison. Parce que Fivette yandeni, Fivette yi camarade de mtaye lingaye. Et ramoni ngana camarade neto bebani à côté ni camarade na ye. Voilà batu na vie fo zala boy Sarah. Muta zakana mutu na ye. Fivette camarade ne mtamene lengaye. Et ramoni ngana camarade ne esimba te Fivette a pris sa position. À côté ni camarade na ye. Oh eza normal. Na ye bite mamno lo basoy nazo tenga. Masoy nazo tenga maboko mata boy bisanga mami kotu ano tenga. Donc ne kiri bwana e yaki bongo donc na Fivette tout kala ozana problème ti Fivette à côté la kaka camarade na ye petit le lo quand même lo wangu nani msusu Laura Chou na ifino déjà Laura Chou na mona place a finga ngate na mona te a finga ngate a chrétien ngate Fifi siwa ce kanet ya Fifi siwa cause la sincère ngana Fifi lo to solara très bien na la sincère Nenga na Fifi to sola bien so na sincère ko ba Fifi so andai ko finga nga vérité na miso nzambe eza complexe preuve ane ndenge na aka na senti er to kabwani Fifi alandi senti Fifi na kuta na RTG batikala o PC mission te mais er nga na longwe ba PC yanga do pona nga na koki ko ba Fifi ambande ko envier nga nyonso yanga ezala ye mais à part wana nga na Fifi to swana te to bunda te to yebani te to tambola te wana sto ko zala sincère. Mon papa répare des voitures cassées qui ont été abîmées par des femmes. Bandeko, Karine Mokonzi a confirmé à l'Obiango, à haute voix. Neti yena Fivette, bazana di kambo mokote. Fivette a côté la kaka, moninga na ye. Tanga moni ye Karine Mokonzi, bazali na problème na moninga na ye. Fivette Mayemba à côté la moninga na ye. Mais moninga ngo kombo zolo mate. Mais pourquoi Karine Mokonzi alingi to débrouiller biso moté ba moninga ngo? Pourquoi? Et pour que bandeko tout simplement pour Karine Mokonzi na minichoyo na la même moninga ya Fivette Mayemba baza susu na likambo
baza susu na likambo nyonso ebandaka na sese nsima ebimi likolo me oyo bango etikala kobima likolo te ezala kaka na sese ate ningisaki mwa moke likolo me ebimaki mpenza te comme tel. Bandeko, pourquoi Karine Mokonzi azoko kotanga kombo ya Jaël Choté, Jaël, la reine de la musique facile, la chanteuse Jaël Cho. Bandeko, tout simplement eza clair et net likambo moso ezali. Mais Touro Fivette Mayemba akokotela Jaël te. Pourquoi? Pour tout d'abord, biso tovanda biso pe calme. Mutu moko tazo popola Jaël. Bango mibale pe Karine Mokonzi na Jaël. Bazaka na posa osala rando te. Me baza na kanda. Moko aleli moninga linu. Moko aleli moninga linu. Baza de côté. Moko aza côté affaire. Moko azali côté. Ya le King Fally Ipupa. Donc bandeko deka. Ndeka binomo bolobaga. Musique ekabolaka na ba famille. Omona koto ya kumisa koyo. Leki koto yo. Omona Guy Mokonzi azali mutajibe. Kuna Karine Mokonzi la baronne. Azofutela wera ba taxi. Siko la misma Karine Mokonzi yango kaka. Oya zala na guerre à musique. Même na propre famille na ye. Na grand frère na ye o azali autorité morale. Ya ndaku. Bongo sikoyo. Na Jaël. Rando ezala te ndenge. Rando eza. Loyal bien sûr. Rando à famille. Donc Fivette Mayemba Touro azali ennemi. Ennemi ya nani? Ya Jaël Cho. Est-ce que bandeko Karine Mokonzi la baronne awa lobi bongo? Aninga kotisa Fivette Mayemba na babatayo na eto ndenge nini? Po bandeko Fivette Mayemba aza très utile na mokola lelo yo na likambo etali rando po apopolaka mpenza kitoko. Tout d'abord so akangami na leketsu po ametrisaka basije ebele. Kuna mpe Jaël Cho azotheorize moto akosa bino te. Jaël Cho azotheorize internet na Facebook tina TikTok. Jaël Cho ye moko aza na babone muke. Jaël Cho aza na babone muke tina TikTok. Mais Jaël Cho ndenge azopupula na makambo ya King azotheorize na bato baza na 1 million d'abonnés. Moto moko tazoluka aza na problème na ye. Po Jaël Cho bozolande bino moko nga na koloba mingi te. No comment. Siko Jaël Cho kaka wana, la reine de la musique facile. Karine Mokonzi la baronne. Maman réseaux sociaux. Icône ya réseaux sociaux. Icône oyo banda balakisaki gradi na icône. Titre na ye lelo tous les bateaux ya mine na Congo bakomo benga bango su ba star te ba vedette te ba icône. Likola nani légende de la musique congolaise alakisaki ki icône ezali yo Karine Mokonzi. Même biso na tokomba icône te. Icône ekipaka to bimisika to kala. Siko Jaël Cho
azala na super talent ya Karine Mokonzi la Baronne. Azala bras droit ya Karine Mokonzi la Baronne. Mais yete mdasimbagi sécurité ne stratégie ya bisika ya zalaki. Wane zalaki nene ya keloke lo. Nene ya keloke lo. Nene ya keloke lo. Garde corps à Karine Mokonzi. Muta service ekra Karine Mokonzi. Camarade ya Karine Mokonzi. Pompier ya Karine Mokonzi. Pyromane oyo apelisaka moto ya Karine Mokonzi. Alors, nana lobe eloko te. Nana bomi pe moto te, nano pa pelisi te. Bandeko, nakoloba pe te quelque chose se prépare. Po na ndimi te, eko prépare. Po Karine Mokonzi na Jeli Show, baza na philosophie mosusu, bagereraka makambo na bango. Époque ya massou chez les parents et c'est les gars. Siko tozali une époque ya Jeli Show, azo faire trembler. Aza siko na sima le king, Fally Ipupa. Jeli Show, azo faire trembler na ba journaliste à télévision ya Congo. Bandeko, nazo comparer na Karine Mokonzi te. Nazo lakisa kaka ba capacité ba mindoki bibundeli aza nango. Donc comme tel, moto po akende pa na ye fois 43 fois. Sauf Karine Mokonzi ye moko. Alors bandeko, bokoloba papa robo ozoloba boye poani. Nga nazoboma deja moto. Oyo eza système akoboma moto. Na moto. Na moto. Moto tango ezopela na zamba, tumba deja bamatiti eza liboso. Tumba deja kote nanu moto ekomi te. Moto ekosuka bandako ekobika. Yango nga nazopelisa moto deja nazoboma. Moto ezoya wana. Karine Mokonzi na Jeli Show baza deja bosilisela ngai. Karine Mokonzi atangi kombo te, eza facile po atange. Po loba Fivette Mayemba ye oyo asala akoteleka Jeli Show. Komba Jeli Show eza facile po na kotanga. Esaka Jaël Show. Jaël Show, la reine de la musique facile. La chanteuse, le lozo betarando, abimisa ba miskle na nenga osakana te. Batu balobi ya Jeli Show, ozoluka poto, na sima le king. Non, Jeli Show ozoluka visa. Na sima motu nyonso. Tika poto, logement makambutu. Gauthier Mascotte, producteur nazali. Pese loko po zwe loko. Jeli Show pesa pa ya le king po zwe loko. Bon, na moment oyo azwi nanu conflit. Azwi nanu guerre froide. Azwi nanu bitumba ya malile. Etanki ya zakuna elanga Sicily tokomi na mbula. Karine Mokonzi la Baronne azoko utanga komba ya Jeli Show te. Bon, azoko gane malingi te. Mais pourquoi Karine Mokonzi alingi te? Atangi ya Fivette. Asukoli image ya Fivette. Nanga papa robot. Na digérant on a facilité.
oya Yvette Kalombo na digéraki on a makasi mais banda pe na digéraki na côté toilette te mais oya Fivette Mayemba tant ka Karine Mokonza lobby Fivette Mayemba oya salaki asalaki le komoka bien à côté la ki camarade na ye mbala moko na digérango libumbu de saison ningana kalate na kota toilette oya Yvette Kalombo ezala nwana bandeko na linga Yvette Kalombo hein na linga ke très bien pe na linga baza bien na Karine Mokonzi mais na ba norme na désordre te faut gagner tercé faut gagner la Chine en ordre en désordre te surtout na mensonge te soko goya na mensonge ezala mensonge moko bakotsa nzambe na kati te bakotsa nkolo na kati te komama batanga akomba nkolo pamba te na makambo na biso pamba te Yvette Benassin akoti pamba te mais bon nasina digéraki ezozanga toilette ekanga minga penza pona lobango mais ekobima nango boza calme Yvette Kalombo akoteya akolekisa biso kaka brevet kosala nga mpe na okota toilette wana eza sue na ngai Yvette Kalombo bayebana banda kala uta bomwana alors Fivette Mayemba yeba ya na ekoya avant ya l'équipe nationale aloba mabe pour la Karine akomi pa Karine alobi bien Karine epoto aloba mabe mais Karine Mokonzi alobi nyonso wana likambo ezala te ezali kaka akotelaki moninga na yasalaki kutu bien yango wana tangu Olga Kabelo alobaka peke yena Karine Mokonzi likambo ezala te eza te bondimela Olga po Karine palobi yango awa tondimeli ete nga kuti na digérango na facilité nakata kuti nakende toilette. Mon papa répare des voitures cassées qui ont été abîmées par des femmes. Oh, comprendre mon bébé, mais on va parler kaka bobi. Nga pe na zo kumbete na ofina téléphone. Aya nga na assurance na prezo ou ta poto fona kota répétition, prezo ou ta poto fo direct, il faut dans na mise mam na prise. File paye apesi bo bambon to bimpe to kotina na carte landani to kei. Na so na carte la voiture pe to se kan so mamusu filo 600 en tout cas yo la bakara. Siko tanga moni ngai e pa na boduga. Akampo ke pecho abeta lisolo alingale langa livance ndenga kele la mwana na lili fuati yo lili nga na kamera note tongo ya na telolo bake edi balata pede libumuke te edi balata nda boya ko fibi sa Virginie bord Virginie za mwaso ba sepelisaka te akotinga mao avi aza mwaso ba sepelisaka te tangu Virginie azolula edi. Parce que papa dit tango lingana na boduga ba camarade na boduga non sa tefe ba ebeka keza lisanonet to mesana que je sors avec un musicien ou bien non bimona mutumo ba kombo e suka lango na nzela ba ndimaka teke ba suka nde ba suka bongo mettez vos j'aime s'il vous plaît tango siko Virginie comment comprendre que kopango pena eva na ne Virginie pas sa bota keto maga bota fait na so ki vous lokuta e ko sa ke akeko kanga fait na so ki vous na kisi na Brazzaville. Nane babota mwana wane comme joue ça mwana testa Aden Virginia Kima. Joka mwana bimi ya 5 papa. Mon papa répare des voitures cassées qui ont été abîmées par des femmes. Siko Virginia comment comprendre que kopango pena eva na ne Virginie pas sa bota keto maga bota fait na so ki vous lokuta e ko sa ke akeko kanga fait na so ki vous na kisi na Brazzaville. Nane babota mwana wane comme joue ça mwana testa Aden Virginia Kima. Joka mwana bimi ya 5 papa. Akima tango ke so ba kiso na Brazzaville mona ke longi nanga tango zo lianga to koma mwasi na mobali oyeba teke na mutu ngana ko lingo ngako sali sumu mo gratos yo vision yo pesa nganini
Yo pesa ngelengi nini? Yo pesa nini? Yo tana ba gorono électrique non la ba no ba kizengo so ba fie na salte ba so ba mona ko munene. Ngako so ba je wana na mbeto. Yo fa na pena bo lo la bilamba la se déshabiller pona na lingala la nga Virginie ali bomba na mutu na yo ali bomba na mutu to yo lon olula de lèvres na ngako. Le yo vanda ono lula ande mbebo. Ya mbebo za pona ba jo, pona ba noko. Ya pona ba site ba ko doda ngo ba kei. A doda ngo kei te. Sodo mwana mwasa dodi yango seke mwana mwasa na sombilinga katikata parcelle. Na seli sou mo conscient. Na bena conscience ke na seli péché mo ya gaillard pe na kochelo mo gaillard ta famille nga bo loba te. Na ibe lo na zui. Bo loba te. Tona ke sango na Virginie po asana nye tula mwasa oli 5. Alo fa pe na téléphone ba keke yo edi banya ta noko. Rêve ba chroniqueuse ba ya nyoso mikolo so mona na ba ya ya Laurent. Rêve edi ba diata. Rêve a dit ba elora yo mena na boduga na tibo mona na boduga bino mobotano elonga mutu na posa mutu ano noir et puis amakasi de bo mone bongo pena entre nous akoso bobali mo babeta kumoko ya baba ne pena banda ne babanda ki bongo na ki chéri tiba comme le londa komoko so ki 16 so ki 15 ans de mariage ne bo mona pena enana boduga pa ne to mona ya ke bongo ano makasi. Tu n'as pas mon pena ake kufana mobali moko boy ake na neka bongo boma bome. Mon papa répare des voitures cassées qui ont été abîmées par des femmes. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.